Allo, 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 allo. En direct de favelas de Muchachalados. Surianta de Caliente. Comida de l'Arta. Sauce à la Poulanganda. Chaud dedans, chaud dehors. Chaud partout. La guerre est rosse. Balobi, c'est chaud. Affaire Sokoko, les combattants, Kofi Olomide, ba concert. Oeza favelas de Muchachalados. Surianta de Caliente. Na yeko pese la mbela pe lolaka. Pona koyebisa na ba civil pe ba nyangundu nyonso ba nyama nyama et les jaloux, les bouloufa, les bandaes, les voleurs, les escrocs bondo, les balado et les walas et les bouddhas, que l'air n'est pas grave, l'air est au éclaircissement. Balobi le côté en ascenseur, vérité mataran escalier pe longaka. Est-ce que vous vous rappelez que Nabi Sarabino à l'époque Mongé, Sokoko c'est un escroc, un voleur, un bandit, un frappeur, un féman. Beaucoup t'as beau partager. Un féman pendant que les autres là, les Bokechu et les Eso, Nabia, Bokechu na Eso, Bakisi Nabino ya Bangubu, et Kosimbate. Omoni ba kisi wana obo domina nango ba peuple congolais ya ngubu obo changa na mai o mobuto za ko chana mai ya régie des eaux e kosimba te na poto oh maintenant ndalo bana bino ke Sokoko a frapper bomoni siko ke vérité bimi yango na bomoni na un père mouvement un groupe abana mai ya mbalaboni ba kobengo semeki Sokoko azane kunate et puis vous pour comprendre bien que non na beti bino lo magie noire Sokoko azana un père tala ndenge bobimi bato mitema mabe na ye comprendre ce que bato bele balinga ndule betate bozande ba bogar te bilongi nemne ya kitoko te bozara ba jaloux ya ba bogar bozara ba jaloux ya ba stema ya bato ezaka ko tout que rien à voir na makambo musique po comment lobi bino bobetelaki bana un père maboko o bana un père ba yembi bien ba fingi chilolo boloba ibongote oh tala ndenge ba yembi onde mibali onde ba musicien ba kofelo mido ba ba misente ba werera ba kofira bon siko ba impère ba komo ngo bana ba imperera bo benga bango bongo te wana bozalaki na bango Sokoko na lobaka za frapper a frappaki Rihanna Domingos bo ki bino moko eso abimi abani ko expliquer biloko nyonso tout oyo ngala banda oloba Sokoko frapper Sokoko yibaki batu mbongo 30 na pesa mino montant 30 000 ye moyen confirmé 34 000 ya agence mo ya Angola bon siko boy bisangai et puis namoni adena ni eso azoloba ngana kinote Sokoko sokanisi bon nabi yo kinote moni biloko na yaka na loba yo villageois yo mutamboka yo et puis ozoloba na tout droit na kanaika yo kanengo zolobelango avec accent villageois tout droit na kana ekaka oloba nini di mwana ya mama na mbulo ya yo hilo Pablo wana bambuta mashakado yo zalaki yo mama tout droit yo ya kolobo na olobela Sokoko tout droit te olobela Sokoko tout droit te boza ba miyibi omoni kisi na mina ngubu oyo botilizaka ngubu aroza naza na mai te mais le fait ka bimaki mbala moko mboke komo banga mai kokota na mai ngubu aza kuna ekosimba te na poto kisi esukaka ya Afrique esuka na Afrique mais loko la Bokechu akanga bino na gwa bande de voleurs miyibi na Sokoko na bino na lobaki boza bafa kwa lelo bolingi bo balugela Sokoko te boza la même sac bande de voleurs bande na bia Sokoko ya loba ono obetsa kofi na yu arena Sokoko yo yebi kutuba yu arena ngweza. Est-ce que attaque ça la numéro ya robenga yu arena yo moni yu arena agence à grâce on a obet ça nani na Koffi Olomide na yu arena boni ngabo compliqué bato mukili o comprendre Sokoko azali mutu yaba Bokechu alors ce qu'on a tuna bino ba combattant oyo bozo bima bo finga Sokoko ndeni mais faut bozana bo réfléchir bande des escrocs bande de voleurs. Ce qui est soit lobo, j'ai rien de Sokoko, je vais rembourser. Non, rembourser Sokoko $700. Mais monsieur, il y a quelque chose dans ton ventre de Sokoko.
oliaki na mbongo sokoko osumbaki na mbongo sokoko tombola musapi soki libumu na yo koteke loko sokoko te omelaki sokoko oliaki sokoko osumbaki sokoko ozali na sokoko na nzoto na yo donc oya ko banda te oya ko soba tuna mouvement ososoka bakizengi omo teke boa bazoba batu mo baleba mbongo na bango na bia comment bokoko ndima bango bayebaki ba voice bimi nani to abimisa ba voice eso Bokecho ebi wa voice Bokecho kanga téléphone na ye ponga na zaki courant makamona depuis longtemps na belela yango la preuve eso azobimisa ba voice ya mwana mwasi o azolela boki mwa mwasi na munoni na lingala mwa mwasi na zana ni congolaise pendant que bango bazolo bake bazo violer na este mais bazalaki na sokoko bazo yiba ba congolais mbongo mbongo apasi yo batu baluka yo kasi 34,000 fiyo bolobi balongole na musala nana zo ko bisa bino eso bino bozana bobeta maboko oh petit sokoko te viens na bino sokoko o boza ko yiba nae boza ba miyibi maintenant dites-moi na quelle magie na quelle opération batono ba ngaba libérer Congo na quelle opération na quelle bolingo ya mboka nini bon bomuna teke za bande de voleurs bozuma teke des gens comme ça ceux qui va combattre na pouvoir boyebi makamni ba ngaba sa pona mboka mais ils allaient violer et puis bazana misu makasi ce sont des voleurs ya libongo donc bazana ba courage ba miyibi ya masuwa ba mi en tout cas na ebité quoi donc ngana ebité congolais peuple congolais soit ndeni comment ba ko manipuler yo na o sentir que o ba voleur ba bebani na compte un père Zaïre o Mobutu alobaki bokoliana monde ba oliana sokoko ba oliana na et comme yo sokoko azaka mutaliboma périodique bon périodiquement ya liboma ya sokoko kalana bozaki wani liboma sokoko kota bino bokenda ko kolongola ba drapeau ya RD Congo bocha ba drapeau azali donc liboma ya sokoko za ko utiliser bino liboma ya sokoko atinda bino bokende ko escroquer ba mbongo bozu ba mbongo bokosuma mituka bazo benga bino bokangi ba chombo liboma ya sokoko ba escroquer batu de partout vous étiez là pour que sokoko frappaka vous êtes des frappeurs et ceux qui sokoko bon sokoko nandimi to ko frapper Kofi pour Kofi pas un frappeur bouya mayelo là ba frapper pas Kofi obi batu comme Kofi frappa donc na minute Kofi na sokoko nde bazawana ba talana na frapper muninga Kofi azotala na ko frapper nini sokoko pas azotala na ko frapper Kofi nini eye banana ngo eye banana ngo pona limite sokoko ko frapper Kofi a maître yo ko frapper Kofi mettez le cœur est-ce que sokoko ko frapper Kofi ngas gona yaki nde obomona na bio sokoko sana bana impère na pona le 8 juillet yaki ka lungu badia bazu lungu badia tellement baza ba jaloux bakanisi ngape na muyibi to sala escroquerie na sokoko to benda balari yango moni ba bando panza ba secret o sokoko za frapper o sokoko te ngana na sokoko te oh yo ebi ngati ngala police de la presse na sokoko te bino nde batu ya sokoko ba miyibi za bino le 8 juillet impère abeta na bien impère ngo soka changer impère balata ba cost balata pe drapeau ya impère ba mouvement bango za impère parce que impère wana changer na ya bino kese na nini po bango bana impère o bana bango na Congo ba yibi mutu mombongo te ba yo luka na mutoki na boza ba jaloux ya ba jeune et puis na comprendre que bolinga ba jeune on a te po ba lebi na beauté soko nani osoki soko Laurent osoki nani eso o mu couser donc on mu couser mandefo belé on dirait rebelle ça vient puis ya dongi donc ça vient puis ya dongi donc okolinga bato ba na présence ya physique ya nzamba pesi bango lupemba te bazala beauté bana bataya Mobutu bango ko représenter Mobutu bino bo représenter Mobutu nani na ki muyibi obo anango bolebi tala boketu mbonga muyibi tanenga vimbi avimbi lokola mbisi oyo balobaka mbisi babengaka mvumbi mbisi ezaka soke kufi ebandi ko vimba libanda omotiti mbisi so azaki na mai yaki mukie so bimi libanda vimba mbongo ya muyibi mbongo ya biente comment mutu okozwa mbongo ta ateli kaka ateli na matokolo lelo bokomi yo sokoko azaka fou périodique mais vous êtes des malades et puis je vois beaucoup de gens des jaloux
oh le 8 juillet mobilisation yo mitala nanut na bien bo banaka ko vérifier na internet botala batutu ba obudendu le 8 juillet wana oyo ya bana MP nga bana MP nga na gaza bango nzemu na bango ya nini to salite ngam na lobake bosali il fallait bo sécuriser rebo ino sibya ko uta esteta ya baki bino rebo ngam na lobango ngam na sebo boni bino ba jeune boye bokota mamba politique bo mona ke nzemu bo beta esaka ata 2 mois après ba boaxi bino bo remarquer siko bo boye bisanga siko bato bayaka musicien faut yembela mboka siko mabe ba kosala na moninga pene ndakisa nango zala ekengeti basali bana impère yebisanga siko musicien ni nango koya aya koyembela soki a dénoncer o dénoncer nini bato bana mo bengra ba ingrat ba voleur ba miyibi tant bango ba bola bango c'est bon monsieur comme ka moninga linga bola baba kanisa inetika papa ko singa sawana akomina sokoko do mbongo o sokoko banda ko yiba ba ko lengo na voili bomo moninga li amonga muyibi tal aspect bino ba ono Bokechu les yeux comme des biches. Les yeux comme des biches ou bien les yeux comme des mvumbi, des mbisi. Mbisi mort. Na matiti, va boire. Mbisi va pêcher dans ndobote. On va pêcher dans poison. Et là, matiti mo va tout va boire na mai, va mbisi, va koufi, va bimi. Non, arrêtez. Arrêtez. Mettez les cœurs, partagez-moi la vidéo, tindela bango, tindela tous les combattants. Vous comprenez que bakangi bino na kisi. Mais le roi ba villageois, nabia eso moi zoloba, eso villageois, boketu villageois. Nabia aloba, omuninga na kino. Yo bino na ba kino ngo banani. Do bino ngo na neti ba kino ba yuma na bino. Do longo la biso to kipanga na biso te, biso to abato ke stemai ezala. Omona tala ka stemai. Ba verichachi na batongo boy na okena bulo ba verichachi betami o senti talaka aspect ba maillot jaune o senti que non et lamba boulot mais tel aspect la jolibilité ndeki kino yango vous comprenez ba tsemi sous likolo nango ki parisien siko to komi ba yuma na bino yuma niso to ba chasseur yuma ni biso ba to tambula makolo ngulu na kacha zamba na nyata sende bukana o to ngomoni ngane ngwana to moninga mutona kanga bangubu na filet tela bato ba kanga ba nina na maboko courant mbisa nina te ningisi ya kolenga te mais c'est tela bato ba kanga bangando bato balia bangando balia banyoka de bozana ba milimu moko donc bino ko mona ba kinongo sko banani ba yuma na bino de le roi kino c'était mai propre pete nzoto ngebu soin belé alenga ndule azakana ye muto la vie c'est rien papa obi 100 ans to calcula jango ngana Konistar absanga calcula bi papa obi 100 ans égale combien de jours ngamo na fa na beti boule na calcula te yo réponse 100 ans égale 36 650 jours 100 ans bandasko utanga intina 36 650 jours égale 100 ans. 50 ans, on a 18 325 jours. Donc, pour dire quoi en conclusion, la vie, c'est rien. Il y a un quinoa, un timba, na un, pour na deux, ils arrêtent. On ne vit qu'une seule fois. Il n'y a pas deux vies, il n'y a pas trois. Et la place montée ok surtout bande de vivre. Donc quoi que c'est là ngaba rêve mon côté au ka senetike ngafuna na tsunami na chaba nzolo na matama pour na laksoke na kana souci vie c'est rien. La vie c'est rien, merde, bande de voleurs. Bon, bino bo uti ba mboka, bane ba bo makongo, ba villageois. Tous ceux qui dirigent là-bas là c'est des villageois. 32 ans dirigés par les villageois. Regardez le Congo. 18 ans, les villageois. Regardez le Congo. Toloba te. Bino mona ba kino ba yuma na bino. Ale bino bo ye yo eso yo. Olobi bino wa kino de yo bo yo villageois lo rola yo. Est-ce que nabi na minosko bana kini bo fungula na pe misuko? Ba mi nanga yo yo. Anga na lela. Ba mi nanga yo yo. Anga na lela. Bana kisasa bazonga ndesima ye. Bauta ba koma kotombola.
Mapeka e. Tala les épaules ba mapeka. Ba masumbuku. Ba uta. Ba yuma. Ba pesa bino makambu. Bo mama mena. Bo mimboka. Toloba te. Bilamango ya bino. Ba sentiment ya bino. Toko ta sundule. Donc bino ba villageois. Boye bo sklir biso sentiment. Tant que ceux qui boulent rien mikili, tous ceux qui boulent en pona yo. Yo tant que peut pas ça soit mikili, elle sait que ka soit mikili pour encore na ne kiri na bino ya ba voleur, bande des escrocs, na sokoko villageois, na bino ba villageois. Tala ba boule na bino. Ba miyibi. Donc bino selon bino. Na bia docteur Martin So, on a la cho, tala ngoyango. Ya mayo jaune. Docteur Martin So, ya yo. Tangana yaki mputu na beta ba dokotolo omoni ba joni jona nengeke eso omoni ba joni jona tango ngana yaki na ko beta ba dokotolo Martino na yaki na boule na yo kena comme combattant bo yosko so yo kinoa ya solo yo kinoa soit disant ba so donc yo bando dirigeant na batamboka ba villageois ba bando diriger bino et puis tala ba boula ba villageois ba miyibi ba scroquer batu omoni bino mo OK. Et soit comme vous avez vérité, donc na bête bango système ya o babenga balotage. Chita sima tozana sokoko le 8 juillet ndule sokoko zana imperte. Ozana imperte, ozana na kofi kuna nde bolinga bosana ba frappe na mino bolinga bo beta. Po mututu ayebi na yeke sokoko oyebi kutu numéro ya yu arena te. Oyebi kutu nde ba réservoir concert de na mputu. Donc ozana yo mama na escroc frappeur nde na banda ko lobakala mais na linga ke bima na munoko na bango moko et puis bino mo boyo kiango e bimi na munoko na bango ki sokoko c'est un frappeur, sokoko c'est un voleur, sokoko ayiba bambongo mo boki siko bo bino soit disant ba combattant bolinga raté mboke za na difficulté bo bunda po na peuple bo sokoko azoyiba peuple parce que boy sanga différence ça nini différence ça. Na bato sokoko azo frapper pour pesa bango bambongo soit disant raison le combat a besoin d'argent o sokoko azo luka mabanga en plus de ça sokoko on pesa bambongo mabanga soko bo mona niveau mutema mabe soko ba tlokola ba robino bali mbongo mabanga te ba tlokola ba bina filé bali mbongo mabanga te ba fali pupa bali mbongo mabanga te ba fere bali mbongo mabanga te ba jibe ba wera bali boketu ndali mbongo mabanga puis mbongo mabanga oyo ba yibi ba congolais bo sanga sko souffrance ya batwana ya agence o ba yibi bango ba mbongo oyo esoazo ya ko yebisa bino pour nous no bocha ozala bongo sokoko yuma tolekele bo sanga sko souffrance ya fiyo balongoli na boulot. Souffrance ya Joana ya agence Gauthier wana bango ba lobby 30 000 pour ba benga ngai na boya ndeko fula bango Rihanna bazoe 10 000 makambuka ya kosomba ndako wana sokoko somba ndako ba yeba ki ngo bienzaki ya mwasi nazaka na inverse mwasi sokoko ya métier zaka na inverse okenda ba beta ne ba kopona na ba bokechu pour ba que no pesa a compte ya ba benga ngoni bon wana ba kenda pesa na ndako bo sanga siko souffrance ya Rihanna 10 000 souffrance ya ba Gauthier oyo balie bango 34 000 agence souffrance ya mwana mwasi ba longoli boulot souffrance ya muto benga na ba o bazana este na ba violer bango ekeseni na nini bo mengana ko yebisa ngai donc sokoko famela batu apesa ba bokechu ba mbongo soit disant mbongo mabanga edi bolondo yolo ba mbongo mabanga bon soko ndule ebeta te point. Bochi nga ba ker na mitema bo partager vidéo bo bengela nga ba yuma wana ba ya awa vous sont vite fait pas parce que au garde à vous venez là bande de voleurs bande de villageois miyibi bongo sanga na batu ya on a baki le 8 juillet bo betama le 8 juillet soza kinoa ba legelo bulté on peut pas être dirigé 50 ans par des villageois. Ba villageois ba laksi biso que ils resteront des villageois bino bo sumba na zamba bino do sumba likola nzete bo sumba na ba mai bino bo pangusa mataku na makasa zamba bino bo koya koloba na bino bo lega biso na nini bo so tanto yaki mputu to yaki na bulu na bino to yiba bino ba mbongo bande con to so bino ni to so ba momi na bino ba makole pasuka bino bo yana ba kini kutu bo so situka bo so bala ba se bele na yele
Tala bato, batela bilongi fantama kolokoka. Bande de villageois. Il y a un monde villageois avec énergie, avec méchanceté. Parce que des fois vous déconnez. Dès que vous commencez à trouver une occasion, vous venez pour s'exposer. On n'est pas des kinots, vous prenez des kinots pour des qui? On est votre modèle. Vous nous enviez. Dès que vous venez de vos villages, là, vous arrivez à Kino, vous moni mine d'appel, vous tirez le surtout qui? Au bas là, partout. Bande de cons. Bande de voleurs. Bande de ndoki de nganga kisi. Soko za mwana kini. Ozakana mikilia. Omoni ozolanda mamba Bokechu beso. Yeba ke kisi ngubu ekangi yo. Mafuta nguma ezio. Batona bomo te balele munoko. Ba mo babimiti. Bokechu ko lobata mbongo ekanga mi ya muyibi. Mais siko eso azu courage ya l'acception ndenge ya za courage. Eso za courage na côté. O courage à côté. Kofi na sokoko bazolinga batala na frapper muninga. Et on film histoire moto tanga na livre grand pas qui a petit pas les voleurs volés. Moko simba marteau na Mukongo, mususa simba soki saki ya mabanga, mususa simba soki saki ya zelo. Les voleurs volés. Donc Kofi maître. Pour Kofi pe limite que sokoko akokae. Bo sokoko pe abetele pe Kofi style gizengi. On a betsa na yo arena bon na ebite na ide nini. Bako frappane wapi. Est-ce que Kofi ko yebise zwambongo pa ya Joao Lorenzo na ebite mutuni tamsu Kofi soko za kidiba sokoko oyo kakako mbongo wana sokoko na pesa ki sokoko oyo kotuna boyo général betu kangama atiki mali mubimba sokoko akena ngo po sokoko so akoti na mai oyo kabimi na Centrafrique ametisiti ba metisi basanga mboka mboka na Centrafrique ana ba ser babala kuna na présidence na Angola ana bandeko babala na présidence na Congo ana ndeko babala na présidence na Gabon ana bandeko babala na présidence na Guinée Conakry ana bandeko babala na présidence bango basaka boyoko mwana tata masina bango grec mwana tata kuluta bango portugais mwana donc bazaneti bandonge andongeti donc na ebité na minute ndongi nani ko frapper nani ça n'a rien to so temps tango pe kokoka vérité pe koyebana soki pe pesa pour ba calendula le 30 juin et ça la moi succès moko boy et ko simba te pour événement le 30 juin et na moto ya ko sakana te moto wana to lingo etufango lobe na ngo ranson soko bela attention pakata moto le 30 juin ya wengi 4x4 c'est impossible. Jibewera, Ale Makaba, Didier Masela, Tata Adolphe, Blaise Boula, on senti Bana Wenge, Bamanda Chante, Emelia, Ferregola, parce que Kili Titi, Nabanani, et puis le 30 juin, jour indépendance, Jungo Lumumba Koufa. Yo Lobani. Olobanini yo lobanini mutamboka yo la bisu bagamu ela mbala suka na bisibino et puis batu nyoso to na mona monde na subino ki mutema mabe na mona et puis yezola ksa boa moche boa kitoko te ezala nini yango la beauté dépend de celui qui balobani la beauté dépend de celui qui aime et puis beauté ya mwanzambe konginda pesa volonté ka ya nzambe. Et puis qui bogar, et ça rend les gens kanisa. Mais quand l'ingate au boulot, so yomo zo boulot goza vilain, c'est goza vilain. So yomo zo boulot goza bogar, c'est goza bogar. Mais bino, problème n'a non amoni ezali kamu ya beauté. Boina bakino pour na beauté. Talanga ya yomo ninga na hote, non telera na hiver. Non telera na hiver. On peut pas hiver na teli. Bokechu wa parola choko. Choko bokechu. Tala misapina ekuba, misape fionuki au mono. L'autre là, tala bango boye bango ba manzaka. Moni manzaka papa os. Yo moni ngalo manzaka ngaza kwa mtache ina. O verni. So moni mutu manzaka kabona na deux couleurs achaka produit. Ata telite yeba ke posone ya ngubu. Asa poso ngubu, poso kebuka. Ya moni bango nyoso bangaka batela. So moni eso. O nako batunsu bayaka oyo salité nabi. Bo mona eso te. Au sentir nous sautons, on dirait camion chantier. Et ça, pour camion chantier, peut être un poto. Nous autres, poussière, on dirait camion chantier. Et ça, poussière, on dirait camion chantier. Aux yeux, il dit bolondo, flou. On a mou kinzaya, yananyo, ya bokechu. Abeta bango porta sangye. Parce qu'on a mis kinza, pi,
ba porta ya mupepe. Comment bino bokoza la wana mutu moko boye abazo escroquer boye bi peke escroquerie. Azu 4 quarts, ba 4 quarts ngweza. Ba kimbambalo bokenda ko sombana. O sokoko ayako zo libanga. Ah, donc bino ndule beta te, omoki bino monde bo tubeli. Bo so mbonga mabanga. Au mon niveau, vous manipulez banane. Bande de villageois, bande de cons. Masuka! Naoka bino boya bolobo. Les tout ça va kino fumama, kino timba. Les villageois veulent jouer avec nous. Faut tout l'accès que besoin de mon ville avant. Besoin de te vendre dans mondele, besoin de te ebi gombe ya poto. Gombe ya poto. O monde ngela wana gombe ya la poto. So za kino nyoso. Changa na mutuno ko sokenda poto. Sokoti na gombe poto ya mwana. Poto mundele donc poto moindo gombe ezalaka poto. Soko o imaginera poto no bandenge mo boye ko so mutu te kende ka tala gombe bien. Tala gombe, tala ba balabala no la tala ba veni. Bon, n'habite gombe onde ba comme ça. Tala ba to ba comme si gombe mabe bana ba villageois. Boye na gombe na bokoti na mburiema, bofanda na ba gombe, malewe koti gombe. Gombe komo teka cigarette batiji. Gombe komo teka mapa. Na gombe komo lia madesu ya sakiza madesu. Donc mino fufuna ma ya babul na gombe depuis kanga. Ngana kolela ba villageois. Bande de villageois. Fallait bo vanda kuna na bakuna ba mboka soko ba bolobo. So ba kwa muntu bozala kuna. Mais non. Ouais. Boza la sona ba mbuji mai soki na ba chikapa bolia ba fufuna mina minene na ba mbwa ba misuba vanda kuna na baba Kongo soki ba pina manyanga soki na manenga bolia ba kuanga minene ngaye ba misuba vanda sona ba goma bolia ba madesu na bino bokenda kana bino ba Rwanda ne bo mesanaki boyena ba kisasa bokomisi gombe lokola poubelle gombe komi solo. Batu bazi porta safarata mikinzara botiki mikinzana Congo bo pente na désordre tami toba te baby tina poto bongo sumbela biso ali boma porte zanga mbongo. Vous êtes des fous. Boke tuna bandi na yo mani kisino e poli e go simbate no mani ka nenge rataki na ndule go nenge rataki na swede ba yoka su musique no na sine ebisa yo depuis fallait beta eloko kisi ne kufa kisi ngubu to kangi esinga na samai abi masuti o mami wata to banga te ndeto zala biso tu bana kini bakosa biso mami wata nani amona mami wata to sota ba mira ba classe ba msuba mama sa msuba zoka mami wata ngane ba na pota moko na nguruta mana bima na fenêtre école mami wata ti lelo na tuna ba masa tuto kima ya yo mona mami wata mutuna amona mami wata te na amona mami wata. Nani amona mami wata ndeto zala biso bana kini nani amona mami wata me biso tuto kima na banchiki mami wata omono batamboka mtu baile biso makambwana omono ka mtu mo mboka linga ka classe tabandi classe na retard to ngala tangana batu ba uta bamboka omona mutu azali na 14 ba kitie tina 10 ans me balongoli 4 ans batiki na 10 ans me to a classe moko na tangana ba mikolo bana ba 64 ngata tangana mo classe moko mona 62 63 ngata na banda nchiki na tangana bana ba 63 auti mboka ba chesko po banda iko primaire omona ka ye wana mto yana ideo mami wata obima lelo bozo ke ni classe ka mami wata obima lelo oh tibo koma kuna ye mtali boso banda mami wata na tuna bana mai na ngatu nani amona mami wata ndeto za bwebsa na amona mami wata omona mtamona mami wata ate botindela bango vidéo oyo botindela bango Eva Moari na Autriche. Partagez la vidéo. Tigana Zourette à Paris appelle Bruxelles, Bruxelles appelle Paris. Partagez la vidéo. Mambo de Diblin. Un moutete là au Japon. Na katia Irlande. Na bossa nyote. Na pesi frérot na biso tozaline na Sarcelles na nganda kuna. Na pesi bambote ndeko moutete là au Japon. Merci beaucoup na ba mai mbondaro que sepela ki ya trop. Piso bambote Cédric Alois Sambwisa bango. Yebisa mère Toto Exo. Ba villageois bangi ba sakana na biso. Bakomo na biso ko ba nyama na bango ba kende ba yiba ga biso bambongo balia bambongo ba yo eso ya koloba na biso ke na kana ikaka tout droit yo mona mbuta mashakado yo eso yo mbuta mashakado na kana ikaka na tout droit na kana ikaka yo makamong di nani atindi babeta ntoto na ntutu yo oyo komona fananga lokola ndika yo makamwana
yo zalaka bino bokuta foire ga itikala yeke kwa foire omona mwambete yo déjà omona longa yo lekela nzela mbanda ka mbala moko pa omati gemena zongo na ndengo komana mikili siko yo ya awa o changer biso idéologie na boule bumba maasi petit nanga est-ce que yo mtokotela ba yuma petit nanga est-ce que ngana yaka mikili pona idéologie na bango ngana lo bango ngana yaka mikili na beta ba forme na ngai première motivation na yaka mikili na beta ba forme pe na beta et puis tout ça mindele ba comprenant ba tala toi c'est un mec d'ici le véritable pas il y a des faux et des vrais au sentiment mec d'ici il donne le goût. Tu vois, le mec, donc c'est les Parisiens, quoi, tu vois. Quand tu débarques là, et tu te présentes là, bien coiffé, bien rasé, bien parfumé, et tout le monde, la ville même sent que la beauté des mecs, tu vois, la sape n'est pas la délinquance, mais plutôt la beauté des mecs. Et si tu les dégages, tu les confirmes. C'est pas ce que vous dites là. On n'est pas là pour vous. La vie, c'est une seule fois. On vit qu'une seule fois. Il n'y a pas de vie. Oh, passer ba besinote to que nous vivre na lola tout ça bazu ba vaseline ba parole ba tumbi ba wasadi na fela pona ni bazela ki to ba goûter fela na lola ba goûter fela na se ba wana ba komo bomana vérité bimia o mona ngana kota mamba passer na boîte sa bango ba swani bango mo oh passer na tonga kingai audio bona bo ba yuma na film ba yanke fanfare beta raté donc yo mona na sa bino ngai nana ba pareil ko enregistrer ba na kotikala ka ko enregistrer mutu te na vina ngapo na film ba yanke fanfare beta raté so moni fanfare ko beta c'est qu'on est ba fanfaron ba bulufa ba nyangundo on a filmé mutu audio ba nini masa masala ba yuma masala ya ba Patrick Buisson Sarkozy a qualifié yuma abimisa ba audio ya Sarkozy Sarkozy za ka retraite Patrick Buisson za sous na ba audio na ba nini on ya bulufa oh prêtre résonance c'était bulufa fanfaron akena mpanzi donc bo sa ba jeune bino nde bo sala et puis bo kosana ndenge bozo kosana mais là on a ebisaka bana kini wa solo sauf nous a vrai kinois à part so ndoki par exemple kinois mususu ba lede ya kindoki ya noko na mama uta imboka ya apesa na nguba azaki ndoki ya lokoso azaki ndoki ya mutema mabe alors pour kinois ya solo pena mona kini mona ville azaka na mutema mabe te po a cosmopolite vina e elekana mélange vina eza ya bato ebele eza ya ba plusieurs horizons so moni kinois mona sa neti bote soit ancho soit anaki ndoki anaki jalousie moya kimboka biso to vivre kimboka trap ezake donc yo moko sentir que donc ce qui mutema mabe linge kota ototine ye elongoli mutema mabe parce que ototine c'est là pour laver les saletés voilà il ngake ma bienté ototine go ya po esuko la voix parce que zala na ototine na kacha cerveau zala na ototine na kacha comportement na manière na raisonnement so moni raisonnement nezo que de bienté chango ototine et qu'on nettoyer yo et qu'on peso ba norme ba code mais so moni mutamboka azanga nyoso azanga ototine na raisonnement aza mutema mabe aza jaloux yo za sola mapeka comment lingite muto ache ba déodorant na ache parfum avant d'alaise avant da ayoka musique pour ngana lumba sola parfum websanga na ache parfum na sokoli bien na propre na flouté lokola mutu ka chantier lokola eso lokola edi bolondo mandefu nono ko kata ngote okacha ngo pe pesa ngo moi c'était teza pembe okacha ngo pesa ngo c'était mai osali yango te otikila ngo flou olati bilamba ba sokoto yoko soda te soda sans arme ba ukrainien ba lakisi biso que signifie combat et puis toi na mboka kuneza na guerre Kagame attaqué biso mais brusquement omoni batu ba komo lo bakaka Chilombo collabo avec Kagame c'est cette guerre papa kita kende ko bunda oza combattante kita kende ko bunda tika ba esquisse donc na guerre pe susu sentiment Chilombazi Kagame aya ko menacer Congo guerre c'était ba soda ba bunda ba vaillant soda ba kongola solo o ba défendre mboka baza on a besoin na binoté boko chama kelele ti boko lembe ke ba pe 2023 pe élection zati bo sa pelote on ba kana ya solo ya ngwana okeso ba kana inde ya ngwana tout droit na kana ekaka élection zalate tous en la guerre, toke na guerre. Vous comprenez? Mais kobo me kalisusu te na yo kabinote.
on a bovandi bino ba villageois moko bobato ota ba mboka bo même pas que nous sommes pas des qui tu nous prends pour des qui des fesses trouées on est vos bouffons yango bino ba kino été ya bino ba yuma mo boye ba villageois pour sokoko pas les villageois mais ngana lobaki yango déjà il y a longtemps na baki sokoko za frapper bondimela ngate beaucoup miseke ya lo sokoko ya lo soko yona ba ona ba yeba ndilo bo frapper atanga liste beaucoup frappané na bo sisi ko frappané beaucoup frappané tindela bango ba vidéo Laura Sokoko yo le 8 juillet aux anabisoté bana un peu ba betandule moment ya propre double S prod nto produit bango banoko bazo lugalar na bango bino mo boyo ki boke chanda ozo 300,000 ya mabanga de pendant que ndule beta te ya 300,000 ya mabanga confirmé par ESO confirmé par Edi Bolondo boluka ba justificatif mosusu ndebo changer ngo pona ministre politique après ça saisir ba dossier preuve à l'appui bino mo boleki botubeli ngai rien à voir na Sokoko natikala ko bengete il me connaît pas on se connaît pas embendre comme ça ya Sokoko tu crois que moi je vais l'appeler pozoa audio azoba nini bata tala non j'ai pas le temps mais bino bazana ba audio na bino o bo benga Sokoko o bozoa bambongo c'était du vol. Et puis vous êtes conscient que c'est qui mbongo va frapper les Congolais. Mais et puis vous êtes des malades. Et puis vous avez Sokoko a frappé banan. A frappé les dignitaires, il y a un père, ça c'est un secret que je vais vous dévoiler. Les secrets de Sokoko. Quels sont les mobiles? Quelles sont les victimes de Sokoko? Quelles sont les victimes de Sokoko, s'il vous plaît? Je parle parisien, les Français de Paris, quoi, tu vois. Moi, je parle pas français, je parle parisien, moi. Les victimes de Sokoko, c'est qui ces victimes-là? Je vais dire ça en parisien. Les victimes de Sokoko sont les anciens dignitaires de la Deuxième République. Vous savez, Mobutu, à une époque avec les Ngwanda, tout ça là, il a créé un mouvement de Ngwandi. C'est les tribus Ngwandi qui dirigeaient le Congo. Mobutu est allé chercher tous les villageois, tous les Ngwandi du village, tous les gens qui n'avaient même pas les niveaux pour venir diriger un grand pays comme les Zaïre. Ça s'appelait les Zaïre, l'ancienne République démocratique du Congo qui lui a baptisé au nom du Zaïre. Et c'est à travers ces vieux-là, ils ont commencé à diriger le Congo. Les gens qui n'ont pas été à l'école, les gens qui n'avaient aucune méritocratie. Et c'est comme ça ils ont détruit le pays, ils ont mal géré le pays. Et c'est comme ça, ils ont détruit même l'armée, l'économie, en volant tout ce qui était pour le pays. Les diamants, de l'or, de l'argent, tout. Ils travaillaient que pour un clan. Mobutu travaillait pour un clan. Alors tous ces vieux-là, ils sont allés cacher de l'argent partout en Europe. Il y en a de l'argent du Zaïre, hein, je parle bien du Zaïre. Hein. Là, je parle parisien, là. L'argent du Zaïre. Il y a de l'argent du Zaïre au Portugal, il y a l'argent du Zaïre en Grèce, il y a l'argent du Zaïre en Turquie, il y a l'argent du Zaïre en Roumanie, il y a l'argent du Zaïre en Russie, il y a l'argent du Zaïre dans les Panama Papers, dans les États-Unis. Donc, il y a en Afrique du Sud, l'argent, il est caché un peu partout. En dollars, en devises, Mobutu et sa bande de villageois ont détruit les Zaïre. Maintenant, Sokoko a compris un truc. Tous ces gens-là, avec tous les années passées, ils ont vieilli. Ils sont devenus des vieillards. Et vous savez tous que les vieillards, c'est les proies, les victimes même des frappeurs, les proies faciles. Parce qu'un vieillard, parce que pas un vieux, un vieillard, si tu lui mets la pression sur un truc, lui il va céder vite fait. Comme ces gens-là, ils sont maintenant malades. Ils ont des prostates, ils ont des maladies, des je sais pas quoi, des articulations, des respirations. Ils ont des appareils ambulatoires pour des respirations. Ils ont des problèmes de tension. Mais comme c'est Mobutu qui les a fabriqués, et ils sont dans un délire comme, tu vois, les gens qui attendent le Messie, quoi. Les gens qui pensent que Jésus revient bientôt. Donc genre demain, cet après-midi, comme les pasteurs, ils escroquent les bandimi. Les bandimi, les victimes des pasteurs. Oh, Jésus revient bientôt. Mettez les mabonza.
ils ramassent l'argent. Vous savez comment ça se passe. Mais aujourd'hui, on ne parle pas des gens d'église. C'est les mêmes procédures. Et Sokoko, il a bien compris ces trucs-là. Et maintenant, il fait quoi? Il a un carnet d'adresses rempli de ces noms de ces gens-là. Et comme ces gens-là, ils ont les soucis de faire... Et ils pensent que Mobutu, là où il est, dans le monde des morts, il les voit, il attend qu'il fasse quelque chose. Mais petit, faites quelque chose. Ces gens-là, ils nous ont dégagé du pouvoir. Ils nous ont enlevé le fromage. Il faut que j'attende un truc. Mais Mobutu, il est mort. Laissez les morts enterrer leurs morts. Mais dans leur délire, dans leur pensée, dans leur folie, ils ont le souci de faire quelque chose pour faire plaisir à Mobutu, qui n'est même plus vivant. Si vous écoutez les discours de Ngwanda, vous comprenez même que Ngwanda, il est allé cacher dans un trou. Oh, on va me tuer. Mais il est mort. Qui l'a tué? Il est mort. Oh, ils ont tué Ngwanda. Mais oh, lui, il s'est caché. Il avait peur de la mort. Mais maintenant, la mort, même si tu te caches dans un trou de Saddam Hussein, la mort va venir te chercher. Là où tu es caché. La mort n'a pas de limites. La mort ne connaît pas de frontières. La mort n'a pas besoin de visa. La mort, c'est un vol. La mort, c'est un visiteur sans... Il frappe jamais à la porte. Hein. Lui, il vient, il entre, il traverse. C'est un esprit. Donc, voilà. Et comme ça, Sokoko a capté les trucs, a compris les trucs. C'est comme ça, il va frapper dans les portes de tous ces vieux-là. Ben, papa, je suis là. Moi, c'est votre fils. Si Sokoko aujourd'hui, les vieux là, ils ont quel âge maintenant? Ils sont fatigués. Papa, bossa la terre, comment on a biso bino toko chabe mote manabino te. Biso toko tale lebe bino Mobutu soka yoke loko ko sepela. Mona ki loko bano ona basala ki na Belgique. Nenge darapo e pepa ki pena nga tala ki na bi. Ah, malesale ane sengo pa ya vandi na Tombok na Maroc. Ako kabe sengo. Regardez même quand il y avait les matchs Congo-Maroc. Les gens, ils se sont même permis de dire, aller demander pardon au tombeau de Mobutu, l'homme qui a tué le Congo. 32 ans, il nous a laissé une armée pourrie. Les petits Kadogo qui sont arrivés avec des bottes, ils nous ont attaqués. Ils ont pris le pays. Aujourd'hui, le pays est infiltré jusqu'à la moelle épinière. À cause de qui? À cause de qui? 32 ans, on a fait confiance à qui? À bande de malfaiteurs, bande de cons. Et tous ces gens-là, maintenant, papa, c'est père là qui n'a pas qui d'arapo papa qui. Maintenant, Sokoko lui, il est là, oui, papa, bisobana, bino, nde toko chande, likia, mende, papa, iko senga mbongo te, iko senga mbongo po boketu, kuna iko lo bebe mbongo, bana, na balingi mbongo, na bano, amivia mibali, oba, ikuna fe, puko pesa bongo, beba mela, mbangi, fe somba, masanga, nyoso, wana, ah, papa, bongo samiro nga pesa ki bino olobi oseki wana mama pasaki à côté oui ba mama wana obanda olamba na nini na ntele kuna otumoli Mobutu otumoli ba mama mais yo pe zéro mais oyi ko discuter ka bana onde to tsheli kete pesa be mbongo wana musutu etikala ki wana atenga mama na biso moseka yo ikotala te makambo mbongo nga mosu na futaki pona siranso ya liwa yo yebite tokomona dokotolo ete mikoro ekoya wana te bo pesa ebe 50 000. Papa nga termina kani akei azu 50 000 pesa Sokoko. C'est comme ça Sokoko il frappe tous ces vieux là. Boyebi bien moi je suis police de la presse. Les policiers ils traquent les commerçants au porte à porte. Ils escroquent les vieillards. Les vieillards, tu peux venir comme ça, il y a un petit truc, les plombiers, bon, on a des missions. Juste, il y a un truc à changer, juste un petit joint. Le mec, il dit non, on va changer tous les lavabos, tous les machins. Parce que lui, il va ramener les travaux, toutes les commissions, les machins. Il vend des trucs, escroquer Kokobar. Et c'est comme ça, Sokoko, il frappe. À part les Kokobar, il frappe aussi les esprits faibles. Un féman, un frappeur qui frappe les Congolais. Les Congolais qui ont eu des bien mal acquis, les bien mal acquis ne profitent jamais. Est-ce que je me suis fait comprendre? En parisien. Vous m'avez compris? Mettez le cœur si vous m'avez compris. Donc c'est comme ça Sokoko il récupère de l'argent. L'argent des vols. Donc les voleurs volent. C'est ça on dit non? Les voleurs volent. Et les Boketu, les SO, ils sont dans ces business-là. Ils frappent que les gens de MPR. Les drapeaux qu'ils mettent là, c'est les gens de MPR qui financent ça. Sokoko, il frappe ces gens-là. Maintenant, Sokoko, quand lui, il prend 100 000, il donne 10 000 à Boketu. 10% seulement. Le reste, c'est pour lui.
palanka pa yaki na origné. Et ça il a dit Sokoko asalaka trafic ya ba jeune fille na Brazza. Boyoki ngo ngate muna lobby wana ya bakisi trafic na Brazza. Je veux pas avoir des problèmes avec les dignitaires du Congo Brazza, mais c'est ça qui le dit. Ayem tayebi bien. C'est lui qu'ils ont vécu avec les liboma de Sokoko. Moi je connais pas Sokoko, mais tant que police criminelle, j'ai fait la criminologie en distance. J'ai étudié Sokoko, j'ai tous donc sans les contacts, sans les fréquenter, je connais comment il fonctionne. Je connais son fonctionnement de A à Z. Je sais quelles sont les victimes de Sokoko. Sauf que les papas là, ils ne viendront pas témoigner parce qu'ils pensaient servir Mobutu. Dans leur esprit, il y a beaucoup qui sont morts. Ils ont laissé de l'argent caché partout. Sokoko maintenant, ils cherchent les comptes, les machins. Comme les mamans là, ils ne savent pas parler français. Sokoko, il parle un peu de français, un peu de portugais, un peu de tout. Comme je vous ai dit tantôt, Sokoko a de la famille partout dans l'Afrique. Les métis là. Elle a la famille grecque, elle a la famille libanaise, elle a la famille portugaise, elle a la famille belge, elle a la famille... Donc, il a des familles partout. Donc, dans tous les gouvernements, Sokoko a des contacts. Vous comprenez pas les délits? Tu le cherches en Angola, tu vas le trouver en Centrafrique. Tu veux l'attraper en Centrafrique, il est maintenant au Gabon. Tu vas aller au Gabon, il y a sa nièce qui est mariée en Guinée équatoriale chez Obiangema. Donc, à chaque fois, il va être comme un lipungu pungu. Mais pour l'attraper, Soche Soy au Kangano Sokoko. Donc, c'est pas difficile. Tchaka Soy, Mukuna. Kocha Vaseline te a aussi le Muka. Donc, c'est un peu ça. Donc, Sokoko, pour comprendre mi thème mabe ya boketu na bande na ye, ba frapaka na bango kaka, ba papa Zaïwa. Batu ya Mobutu, les anciens dignitaires. Mais nalinga ina tala idée na bango ne ba okena na suka, mais dans pas longtemps na bokoyoka ba sala alliance na Kabila parce que ce sont des sorciers ya Congo, ce sont des voleurs. Les malheurs du Congo, c'est les villageois. Vous avez tué le Congo. Malgré Boyaka, papa Rossio, le villageois, bané. Bozu Congo pendant 50 ans. Les villageois ont dirigé le Congo pendant 50 ans. Regardez les résultats. Regardez les résultats. Ça, c'est les résultats des villageois. Donc, Boya la nga ba et puis, boti kapoto libre, to bin na biso, to beta miziki, biso to mine to aussi la na bino. To aussi la na. Merci beaucoup. Bye. Je vais faire mes trucs. J'ai un rendez-vous ici, grand dossier. C'est pas pour frapper. Tu vois, j'ai un grand dossier. Je vais finir ça chez le but. C'est pas pour frapper. Non. Grand dossier à finir. Je vais payer les restes de l'argent que j'avais. Moi, je frappe pas les gens. Donc voilà. Et on appelle ça Bambote. Honorable qui j'en sont les véritables. Même comme ma voix, Babi, les salons de coiffure les plus luxueux de Paris. Pas ba gentleman la pesi mbote nanga pa mola Zakari ba baso le mola la pesi ba mbote depuis ba quelque part koto melami yebisa bana kini bazala miso ya kofungwama la pesi ba mbote bamburiye bisoti mais le 30 juin chose en esprit Kima Amadou Diaby très fort mbongo wana eza ba mbongo ya Amadou Diaby agent ya ba joueur ana ba mbongo na ye botika mutema likunya soko za nelonga musique te neti boketu azana nelonga musique te basala ki nyonso na ba villageois ba commissaire artiste vérité ebani na suka nango vimbovi ye tsoto bise abaka kita na bao na libumu za nango ya koka bao bao akoka bao auti mboka ye achiba shiga panzi likolo ba shiga malgré ba on bazaki véritable de molimo ya ba villageois a compliqué ce sala ce yaki mutangongi botuna ba oyebisa bino boketu yaki mutangongi na ce ayibi maele wana kimi ba fina ba mboka ba soutenir ye ba tindie ba pele mongo ba tindie na ba mputu lelo nga expliquer so yo expliquer so ni yo boketu boko sila na Sokoko nde boliaki ba mongo bato et puis ba papa ya bato ya un père bozo bomisa bango baso c'est la bino bosa la coup d'état bolobaki bo kokate Sokoko tika ko frapper ba père wana bon de toute façon frapper bango kaka et on ba mbongo ya mboka bon bango ba soki on na boule ki bakanisa ki ba kolonga na suka ba moni ba rhumatisme bimi bango ba beli ba maladie
bakomi ba kilo. Check di. Ouais, pas parole, qui en dirait des favelas de muchachalados, souriante de caliente, comida de l'arta, sauce à la poulanganda, chaud dedans, chaud dehors, chaud partout. Salon sans microbe, il y a Patrick Massidi, rue Avenue Anatole France numéro 70, Bokende Kuna, Bakofe Bino qui toque. Salon sans microbe, chez Patrick Massidi, la pesi bambote, la pesi de sous bambote, na ngai na. Bon. Maman présidente, Petroni Kabel, n'a pas ça comme bambote, Kabibi de Mosiese, yo balobi ba brésilien na yonde fin, ezo penguisa, moi je suis brésilien, non mi bali ba opengwa. Ce que tu comprends, tu bachato bachate. Ce qui a dalila na samso basangi, c'est une séduction. Kabibi de Mosiese. Je veux ça, Vigim Bouima, ma passa. On est ensemble. Check, à suivre.